Batata, bamama, bandeko na pesi bino mbote bipai biso bozuli bako ya kolanda biso na yebi ke boza ebele liboso ba etano na bino ike po na kolanda emission boningaka mingi ndenge tolobaka yoko sembo emission lisolo sembo emission makanisi sembo emission bitokutanaka po na kobeta masolo etali politique pe masolo matali makamo mosusu etali bongo kita ya mboka. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance bino bozola na biso et na Kinshasa et na ba province et na mokili Afrika pe mikili ya poto. Encore une fois, amis téléspectateurs, boye imalam lelo ndenge bomoni décor elaxibino toza bongo na commune ya Limete mingi penza na 6e rue résidentielle toza na église sacerdoce royal église tango totanya ngokaka bino mo bo comprendre na kambaka église wana eza bongo évêque Dodo Kamba toza na église oyo pona nini parce que musala tosalaka bango babengi biso balobi ndeko Zulu biso pe tolandaki biso pe il faut toloba lelo toye likametali bongo droit de réponse na émission tosalaki ya mikoleleki na archibishop Kakenza évêque Mukuna na archevêque Ejiba ya Mampia ba indeko ba ibanga nzambe ya église sacerdoce royal bango pe balobi bazana likamaro bapo mingi lobamaki na émission na po na évêque Dodo Kamba Saint-Lo bango eza yango te bango bani ba pesa vraie version yango ezala rande ngwana il faut toyoka bango pe baleka na etando ike bango pe baloba pona yango bomoni bino moko ndenge décor na biso ezali en tout cas baza 5 ans liboso na ngai mais na sima na bango assistance spéciale tu ko présenter moko na moko nazana liboso na ngai awa ndeko Mabasa Baolimo na lobi kombo kitoko voilà yaza vice-président national ya église du réveil du Congo ndeko Mabasa Mouti. Oh. Mbote na yo, geste wane ezali compassion na biso. Omona même na conseil des ministres, ba ministre balekisa message wana. Tolindoza na solidarité na bandeko bazali ko anda biso na est parce que l'église de réveil du Congo les a mieux implanté na ngambo ya est. Message na biso totindeli bango yango wana. Merci, monsieur le vice-président national. Alors, pembeni na autres na secrétaire général Monseigneur Moïse Chibumbu. Mbote CG. Mbote ndeko journaliste. Sengo mingi ya kuta na yo lelo. Calme ali. Ona calme ça. Tozana archibishop Capita Oumouye aza président ya conseil de sages. Merci. Mbote. Mbote. Calme ali hein. Très bien. Président provincial Bishop Ben Azana Biso Awal Mbote Mbote ndeko Zulu calme ali esengo kukutana nayo lelo lo baga bosolo c'est bosolo na sembo nyonso ndeko likambute na suka atoza na le Birkab oza mo classe na biso totangane na Saint-Anne Birkab Élysée Membo akomi tata Mbote ndeko Mbote ndeko Jules. Tout à l'heure, c'est un élikia. Et c'est un moment de biso. Na opé ça y ba réponse. Merci. Merci Birkab. Alors, na bango to solo là. Na obanda na vice-président national. Vice-président national, yo boza vice-président national ya RC7 hein. Ya ngwana te. Oui. Mukilebi ke RC eza bakankienza ba mukuna na ba ejiba Mampia. Yo bimeli wapi? Ndeko Zulu, merci pour la motuna au Tuningai. Nazali pour remercier en même temps les téléspectateurs nyonso bazali ko la biso. Ipa nyonso pour to ebike émission Sembo. Les amoko ba émission eza ko landa un peu partout na mokili et pourquoi pas na mboka na biso la République démocratique du Congo. Ngai nazali vice-président national de l'église de réveil du Congo où eza officiel. Vous allez au Kambama, na évêque général Dodo Kamba Balanganai jusqu'au jour d'aujourd'hui. Église Moussou présenté Ngawana, na Ebiango présenté. Voilà la réponse n'a pas besoin de minute. C'est ça combien? RC Zaka Gamon. Mais Balongole Dodo Kamba pour y avoir ce qui va statut. Sans autorisation à Bandina. Très bien. Balongola qui Dodo Kamba, ça c'est vrai. On est Zao et Zali Kolobama. On est Zao et Tomoni, Tolangina Bandeko. Mais Église de réveil du Congo,
na émission de Gozulu ezali association ya ba église eza église te lokola sacerdoce eza montu eza église te lokola foi abondante archevêque Kankenza ezali association ya ba église lokola association tozali na mibeko ezali ko régir ba association nyonso ezala oyo ya ba biamba ezala ba association mosusu et na kati na mibeko na yango pona opima président ya église du réveil du Congo et ko salema kaka na nzela moko na nzela ya assemblée générale électif soko ba membre effectif nyonso basangani na format wana assemblée générale élection salemi moto bakopona ye wana nda kozala représentant légal l'église du réveil du Congo ndenge baponaki ndeko évêque Dodo Kamba ndenge oyebi mokolo yango ya assemblée générale tikana yebisa yo peut-être ozalaki te bandeko yambaki wana bazalaka na kati na assemblée wana ezala archevêque Kankenza ezala évêque na Béatrice voilà bavotaka pe ndeko Dodo Kamba lokola ezala na Béatrice te wana ezala na lingwala na africana na lingwala voilà toponaka ye lokola mokambi ya église du réveil du Congo soko pe moto alingi araplace ya kolanda kaka procédure wana mais procédure par exemple oyo esalemaki ndakisa kuna na hôtel oti kotanga wana basali destitution baprocédé na nomination na église du réveil banomaka président évêque général te voilà pourquoi moto nyonso azali nommé ngai nakoki na ko reconnaître te lokola président évêque général parce que évêque général il faut bapona na kati assemblée générale kati na nzela ba élection oyo akonommé aza vraiment mokonzi église ya réveil te. C'est bon. Alors émission soki ozana likambo ya ko bakisa ba okoki ko bakisa moi idée ta musu muninga lobaki yango te yo poko ko loba yango mais tozongela te ke o muninga lobi yo olobi le supo toaka na 50 minutes apamba ya émission. Alors secrétaire général Moïse olingo bakisa nini na oyo papa Baoli malobi nazo bakisa likambo moko et que l'Église du réveil du Congo est une institution ecclésiastique nationale ezali na mibeko ezali eloko tozali nango kala binzambe te ezali église ezali na mibeko mikanda nango balo ba statut puisque otangi yango awa na règlement d'ordre intérieur ezali notarié na ministère ya justice eloko moko te ekoki kosalema en dehors ya mibeko ya l'état congolais pe en dehors il y a statut na règlement d'ordre intérieur où ils ont corrigé mais bazako accusé avec Dodo Kamba yé abalusaki ba statut sans assemblée générale or ba cofondateur ba nani ba yebaki loko na te yeba zoke kaka ba na ye wana ba teye tant masole bandaki ya zalaki te comment koko changer statut il y a RSC sans assemblée générale baninga ba yebiti c'est ça le problème c'est je kolongola eloko moko ya liboso na répondre bache na ERC to chakate to ponaka na assemblée générale alors ozolo ba ya statut ezalaki awo assemblée générale ce qui topé sur rapport et assemblée générale moto ya liboso numéro 1 ya ba membre o ba participer ki na assemblée wana azali Albert Kankenza il était là mais et cela qui moi pokoso muke Albert Kankenza yaki na makanisi na amemi vice-président plénière essai bandi yo yaka amemi président ya conseil des sages amemi président évêque général Dodo Kamba amemi évêque Kajamar amemi bato à peu près 8 ake ko kangela bango kuna na bureau. Ils n'ont pas participé aux travaux toute la journée. Yango naza ko pesa yo kamwa mungo na munoko yebe ete évêque général Dodo Kamba n'a pas participé dans les travaux et il ne connaît pas de ce qu'on lui dit que Yende Abalussi. Et pas Nabiso, tous en a plus de 180 membres effectifs réunis ici. Tant qu'on a dit que quelques articles, il y a ERC, Otobandaka, depuis 18 ans, 19 ans, et comment qui obsolète. Par exemple, président, représentant Nabiso, Banda et Bandi, na statut Tobanda Kobengaye, président national. Mais au fur et à mesure, Tobanda ko évolué,
toyo tant tokotisaki épiscopat na kati na institution na biso to benga ye président évêque général. Alors bayo komona biloko ndenge wana bozo benga mutu président évêque général mais na statut exacté. Yango boko changer statut ça que baninga baeba. Ko changer statut, le statut est modifiable dans le monde entier. Mais baninga baeba kité. Baeba na il faut lande pe kozalaka na oyo zana ngona monokote na lobby na rapport. Il y a assemblée générale. Numéro 1, tant que tu as ce rapport, comme moi à Liboso, Ezali, Albert Kankenza. Donc Albert Kankenza, il y a qui naïe? Il y a qui? Bakisa, Degozu. C'est là. Bakisa Moukena qui ne peut pas dire comme ça, qui peut pas. Bakisa pendant une minute. Degozu, vous voyez que eloko babengi stati, va falsifier à côté. Falsification est pénale. Ce qu'on montre à falsifier document. Les infractions monnaires pour acquiser na sens wana. Association au tozana ngwe église de réveil du Congo ndenge seja utikoloba efandi na kati na mibeko. Pour na ko procéder na révision à statut ndeko. Ba créer kaliboso commission. Commission na préparatoire ke bongisi makambo. Oyo ko soumettre na kati assemblée générale. Tango bango ba bongisi ba yena ngona assemblée générale ba soumettre ngona kati assemblée générale bandi ko procéder na ba article oyo sengela ki ba réviser yango soko ya ko amender zali ba amender soko ya ko amender zate ba juango directement et côté na considération. C'est comme cela que les choses se sont passées. Na ina episode susu ke bandeko yo bengi bandeko wana en dehors ya ndeko na biso archevêque Jiba bon nyonso batikali wana ba participaka na kati na assemblée wana en dehors ya ndeko par exemple évêque Mukuna parce que bazali ba membre effectif bazalaka na kati na assemblée wana eza eloko te Dodo Kamba fana ndako na ye abandi ko falsifier ngo ndenge yalingi non c'était pas quelque chose comme ça eza eloko ya individualité eza eloko esami na kati ya assemblée générale. Au fait loko les ali stati makambo nango pesengeli bazala ba régler ngo kana kati ya assemblée générale. C'est pour cela moni à son temps évêque général Dodo Kamba a bengisa qui a convoqué qui assemblée générale au bango balinga qui te balinga ça manda 15 jours pour que toi banako soko banungu ya magamba statut zali pour ba changer na constitution ba réviser la constitution bongo statut ba ko réviser ngote évêque atika qui porte polele alinga qui soko makambo zali tout résoudre ngo mena format nango statutaire ba convoquer assemblée générale statutaire ba même statut yonde kozuro seperite na article ninga na seperite na article ote okuna seperite article to bongisi to legisi yango elekisi na loi électorale seuil non sepela na ngote voilà netu yo seuil zo sepela na ngote il y a possibilité à réviser constitution to loi électorale pour na bango na sens wana. C'est comme ça que ça se passe. Merci vice-président national. Question c'est là les ana nous papa na otuna papa président conseil des sages na otuna dirkab ya évêque Dodo Kamba. Comment expliquer avec intimidation, menace, orgueil, alobi akokangisa kankenza, akokimisa mukuna Kinshasa, comment yomo sala nzamo kezana na ba comportement wa dire cap. Merci Ndeko Jules. Je pense aux journalistes moko oyo na mboka na biso ba pesa ka lokumu. Il faut pas que se baser na balobaki parce que na éducation au évêque général archevêque docteur Dodo Kamba Azwa na ndenge to fandi na ye c'est un homme honnête et qui ne se donne pas na ba intimidation. Non, là ce sont les allégations ya moto à sala 18 ans lokola moninga ya président Kabila nda banda ekoloba yango nda bimisi yango mais et pas na biso mo totikala koyoka te archevêque Dodo Kamba loba aliaka fufuna maboko na président de la République nulle part. Il y a de ces choses lorsque nous passons à la télévision, on est pasteur, on est responsable, il faut parler en responsable. Il ne faut pas aller dire des choses comme une personne de la rue. Ça n'honore pas. Donc, l'allégation, il n'est pas dans les intimidations. Et aussi, l'évêque général, l'archevêque docteur Dodo Kamba, relation à ça, on a président de la République, et ça pour la ERCT. C'est une relation où, avant même le président, comme un président, abandonné à prier dans l'église. Mais, l'Assemblée la pour le président, après ça, président, le message, et qui sama relation à bango éthique là. Donc, il faut souligner cela.
Et il n'est pas de ce genre-là à intimider Moutopona président. Donc là, il faut vraiment que l'on mettre en gros de côté. Ce ne sont pas ses habitudes. Voilà. Alors, présent conseil des sages. Oui. Mbilinga bimi ponani. Les lots babo solo RSA komi El Paris na El Kinshasa. Et comme mi balé mbilinga ebima ki ponani les lots bako na bokabwan. Merci. C'est que l'Église à réveil du Congo, ils ont d'abord organe Musato, il y a l'Ibosso Assemblée Générale au Tozolo Bela, il y a Mibalé exécutif national au Lelezali Conseil épiscopal, puis il y a Conseil du Sage. Ce qui est problème, ils ont la l'Église du réveil du Congo, ils ont un organe Conseil du Sage qui règle le conflit. La preuve en est que, surtout le président de l'Église à réveil du Congo, le vice-président m'a passé à l'OPI, et l'Assemblée générale. Étant aux en Assemblée générale, ce qui est Conseil du Sage me traitera. Avant l'évêque général, archevêque Dr Doudou Kamba, Akoma, il bossait avec général Soni. La même chose au Yobandeko. Bakoma qui va crier contre l'évêque général Doudou Kamba, ils ont attend le général Soni. Bandeko Bakomaka pour Balobaboye, mais le problème il y a un niveau Conseil du Sage. Si on a un ministère à la justice, le ministère à la justice c'est Sangi Saka, les deux partis Petoyo Kanaka et président conseil du Sage Mutasinyaka pour Assemblée générale et Bako Salama, Obanomaka, Dodo, Kamba, Nenge Azalelo. De la même manière, Lelo, Batubalobi, problème Izali, conflit Izali. Dans la zone dans le conseil du Sage, conflit Izate pour la nuit. D'abord, il faut trouver la Bible, le bien. La haine excite les conflits, mais l'amour couvre toutes les fautes. Ce qui est entre biso, même tali kambouzali to traitant entre biso to robaté conflit izali to silisa et alors conseil du sage izali. Izali qui même saisi na problème au bandeko, baloba ki non il y a un problème, il y a un conflit. To bengaka bango baya pour to soana bango baya kate. Tant bayete le jour suivant et qui n'a to kina na Béatrice ou le lotam susu ozoka droit de réponse to ni to pe salama monsieur l'Obama qui pour tenir bien au bien. Ozolanda. Alors, il y a un moment qui que bandeko bakenda ikuna, mais eloko ya ko sala nini balinga ki l'évêque général a répondu na ba crier fo ba sele pa inae alors que azwaka correspondance sonate ba balançant directement na ba réseaux sociaux. T'as la réputation mutu so ozo l'excellent ba réseaux sociaux, ozo lo bané likamoko boye, premièrement bo entamer personnalité na e. Alors à quoi ko traiter mamonati mokolo to na Béatrice alobi, bolobi mambo statut OK to ko traiter en haut. Et l'ikamba statut aux zolo baba tripoter. Modifier en haut sans que la président conseil du sage, moko ya attribution au conseil du sage ça contrôle. Mais contrôle on les lose dans la conseil du sage té. Mais il l'on wapi na assemblée générale wana o bazolo ba tripota ki bazala kité. Pourquoi biso tozala kité? Tozala ki na réunion à assemblée générale wana. Bana moni ba yeko benganga ba bio kende kuna parce que bana besoin na muta bengisa ibiso ezaki archevêque Kankenza. Oh balinga ko solo ba balika na évêque général archevêque Doudou Kamba. Mais ya lobité na nitol nationalité na lingi ba musuba za la ba témoin. Ba longo la biso na assemblée générale nga président conseil du sage na nga ko défendre le organe na ngai et pas ba longo la même attribution na ngai. Donc tant ba bazolo bakio non assemblée générale ba tripotaki Nakoloba moto akoza bisotor même nga personnellement président conseil du sage ils ont archevêque général parce que akena iko kangabiso kuna assemblée générale archevêque général Albert Kankenza azalaki awa balinga ko sona évêque général Doudou Kamba et ça dit que azali na besoin ba témoin bazala lo kezali kamba ba mbali le fait que kuna to manquer l'assemblée générale ba ju ba décision mususu oyo assemblée générale les ara souveraine ce que ju ba décision entre autres ngai ku na zala pénaliser conseil des sages ba ngola attribution donc les ali te ba ko tripoter ko bo ça appelle souter que bazolo ba bango baza ba fondateur Ngaïna Mapassa toi ba fondateur initiaux la personnalité juridique église du réveil du Congo. Bandela nano. Nalzongeli. You are fondateur. Fondateur initial. Mapassa fondateur initial la personnalité juridique au église à réveil écoute fêter 21 ans mardi yo to fêter en hôtel likolo toujours ya ko kenena babiloko bat bazolo baba conflit alors que ce bolingo ezalaki biloko na ko salate. Donc on a le bien un membre fondateur. Dans la likamoro Lobapé
oyo aza président conseil du sage à gravir l'échelon tout na niveau ya likolo. Donc tu es du koloba pour na koloba tout simplement que si on a le but conflit exaté na le biso ba ndeko baki na ba problème ba nga na conseil du sage est traitant mais malheureusement ba balancer na ba réseaux sociaux. Et ce qui fait que biso to benga ba on peut ba relever la biso to comment même na ministère de la justice copie pour information. Mais ça dit que procédure wana baki na ngote to ki na Béatrice to lo banani makambo côté kuna mais les faits ba on va insister que évêque général à répondre na ba grief il y a le but bon entamer personnalité na et puis correspondance na zo ki ngote na ko répondre te même ba statut bozolo ba to ko traiter na biso ngo to zala ki pp ya ko traiter ngo après 2 jours. Ba fondateur ndenge tozaki bisika wana mais malheureusement bango de asi bazaki option na bango que ba luka ba destituer pe ba kinana ba procédure na onti na suka. Voilà pourquoi on a zolo que doit les réponses aux zoloba il y a un conseil des sages qui réglera ba conflit il a fait raison dans la catégorie. Merci président conseil des sages. Alors Bishop Ben, quel exemple vous opérez ça parce que bino normalement faut vous là ba homme exemplaire hein parce que vous en avez fidèle et belé mais le beaucoup le là ba orchestre ba dislocation et comme le ba pièce à théâtre ba groupe à Longwe ba Kabwani alors exemple ni bo pesa ba bandimi na bino. Normalement de Gozoul merci d'abord pour la question. Normalement ce que malam biso église du réveil du Congo officiel oui Kamba mina archevêque docteur Dodo Kamba tout le gars na ba médiaté na ba réseaux sociaux pour nous répondre à la question na Yohana tout ça la makelele te tout ça agita ka pété agitation za ngambo nini yo za journaliste pour vendre Kenya tout le bagana biso te tout ça na mikanda nyonso zo pesa biso pouvoir d'exercer de fonctionner tout ça nango tout le bagate alors biso to présenter exemple ya lokola une église chrétienne église ya bana ya nzambe église où travaille la vérité et non la mensonge donc bande ko bazo ko répondre à la question vous posez bango parce que nous avons été touchés na ba vérité mususu maki na émission na yo ezaki ba vérité te yango le batoye pa na ko recadrer yango et le vice-président Mapasa Kiela est en train de vous expliquer makambo ndenge ezalaki sinon to tonga to ya boité c'est parce que mensonge atteindre un niveau où to tika ngo to faut recadrer bango ne mutu ba pesa ba tchaki bino mafuta balongoli mafuta na pa Dodo Kamba bon c'est là to ya CG malembe hein dara pa Bishop Ben oui ba pesa ki Dodo Kamba mafuta balongoli yango bon na yebite soki modèle wana ezalaka wapi soto zonga na Bible lokola ba chrétien mutaliboso za mafuta na Bible kombo na ye Saul même temps Zamba rejeta gaye est-ce que monaka Samuel azonga pa Saul akena kolongola mafuta réponse ngwana voilà vice-président na mono zo tchamusa bilikolo pour ne pas kisani c'est monaka pas CG na lingina bakisa boinde Gozulu oyebi na utakoloba ke église du réveil du Congo ezali association ba église eza paroisse mutute il y a combien d'églises na kati wana toza ebele moya otanga te parce que biso toza ba église kaya Kinshasa te eza Congo surtout en termes à Congo ce sont des milliers d'églises. C'est pour vous répondre que mafuta pasteur de mutaocha moi ne mafuta en église après si onction asa ilanzambe mais l'église de réveil du Congo tango assemblée générale ba élire yo lokola président parce que zola nandeko ezana cérémonie ya sacre on ezate parce que oza mwana non parce que ba poni yo lokola ba poni yo biso tundimi donc mafuta ndengo nzolo baone pesa mangande na ba église pasteur na église na za chef coutumier abengi ba na pesa mafuta bosa ela nzambe mais awa ezane moto yo na bango na bache mafuta na biso yo toponaki torobete mbala oyo yonde telema liboso na biso kamba biso o nyonso mona ko yande cérémonie à sacre ndenge bazaki président de la république na stade au monde bazaki président de la république na stade ba pesier na ba symbole ainsi de suite ndenge pesa le magaye pa na biso eza cérémonie eza le côté muta pesa na droit ya kolongola muto za na droit ya kolongola mafuta eza ka assemblée générale individualité parce que assemblée générale pesa pouvoir. Alors nazo répondre sur le logo lobaki nini eza la base na nini biso ndeko na ngai makambo ya statut oyo ba invoquer yango eza ka bouc émissaire statut vraiment un problème était. Le vrai problème c'est que ça n'a pas individu songolo bande ko na biso moko balingi avec Dodo Kamba te
Tu évites ce que ça la bangonini. Ça, on ne sait jamais. Premièrement, on va traiter Azamoine. Ou vous allez traiter quelqu'un de 50 ans. Azamoto Azarina Bandimi Ebele. Ministère n'a touché à niveau international. Ah, il faut respecter les gars qui ont vécu. Oui, il n'y a pas de problème. Respect à la national Baoli. Ndeko Zulu. Respect à la mutuelle. Au moins dans le domaine spirituel, on a kobenga tatande koza moto ateyanga sango malamu alakisinga lilobanzana. Merci. C'est important là si ça n'a une minute. Yende wana ba kobenga tata. Le reste eza nango ba mentor et ainsi de suite. Na niveau bo pesa ke moto bo konzi, bo élire akomi président na bino. Comment boko ko imiria ka ikaza mwana? Ça, c'est un manque de respect. Quelqu'un vous avez déjà élu pour qu'il soit votre président. Vous le traitez en tout temps, c'est notre enfant, c'est notre fils. C'est ça le vrai problème. Mais Koto Sango est dans le sens ni par exemple, parce que, et là, comme on concret, on a besoin de Konazali, fondateur, initiateur, on a l'un des pères, Nakataba père, on a zali Koebsoza Makamboya, solo. Le vrai problème, c'était ça. Maintenant, la question, que faire pour que Ndeko Nazarate? Tout ça, ni poto longolaï. C'était ça. On dit que Luka na esika ya kolukate ba ke diemela makambo ya stati alors que mutu moko na bisote akokina ko sa monopole na makambo ya stati même na bande ko na bazali ko violer stati mikolonyoso na ko person ndakisa na kati ya église na biso banomaka président bazali ko élire tango nommé président bosali nini pour violer stati na kati c'est ndeko na kati c'est là on relancer archevêque Ejibama Piazaki nommé eza nommé asa élite nommé pensant de ba père fondateur le kolanga zona zaki ngana parmi ba père fondateur ona ba nommé ndenge ba nomaki pende ko na biso Guy Olang et ça ba infraction moko très grave du point de vue statut na biso ça c'était un de deux na kata statut na biso jusqu'aujourd'hui représentant les gars ba benga évêque général to changer nos statuts mais au comment on a gagné quoi na ba nomaki ba comme ça moko archevêque général alors qu'archevêque général ils ont un titre na moto atambusi église du réveil lokola ande ko archevêque kankenza to pesa que titre lokola ande atambusi église pendant 20 ans to pesa titre archevêque général mais il y a bango ba che mafuta ndingo lobaki ona archevêque ba violer sur nini statut ce qu'on a na ko pesa mutu lezo na mambo ko violer statut non déco merci vice-président national merci c'est bien dit alors n'a pas secrétaire général, pardon, tout le monde m'a calé là, tout le monde a l'émission. N'a pas secrétaire général Moïse. Mais puis le monsieur Babosa est resté officiel. Mais vous savez qui touche le 20 janvier dans le stade de Martyr, jour à investiture à Mokontamboka. Tout le monde qui évêque Dodo Kamba dans la prière. Tout le monde qui est Chiba Mampia. Tout le monde qui est resté là-bas. On aime déjà reconnu secrétaire général Moïse. Dans la prière. Pour Moutouaz la qualifier représentant légal, il y a une confession religieuse, il faut abonder la salle prière dans une cérémonie. Non. Na molongo wana petala ndenge ba ridiculiser bango. Na moy ndenge ba che wana. Ezalaka na moy. Na tala ba mupe esika bazalaki. Omoni alors batie bango na moy wana bazo pangu so butoki ba sala boy ba so Dodo Kamba ne pouvait pas aller là-bas. Il avait eu l'invitation ou bien to l'action yango. Il s'est retenu, question d'honneur, puisque c'est quelqu'un qui voit loin. P. Ndeko Roland Dalo, il est protestant. Le fait qu'il a prié, il est devenu le représentant légal de l'SCC. Non. Non. Le monsieur l'abbé qui avait prié là, est-ce qu'il a remplacé le président de la Senko? Non. Non. Babenga qui pour l'enlever de rideau. Babenga. Au moins, le orchestre ringue beta. Enlever le rideau. Wenga bandama, orchestre mamu. Baboya. Tanga ba chef coutumier. Nde bato basali cérémonie. Ba yoko pesa bilembo ya pouvoir. Ba poussane pembeni ya président de la République. Si réellement le service là de protocole était à la pointe, ils ne pouvaient pas diviser les hommes de Dieu comme ça. Et d'ailleurs, ils ont appelé pas. Maintenant, nous appelons
les présidents ou bien les chefs de confession religieuse. Non. Nous appelons les hommes de Dieu pour la prière. Ce n'est pas important. Ce qui est important, être droit devant Dieu, être droit devant l'État congolais et être droit devant ses frères. Nous, Église du Réveil du Congo, nous levons nos mains vers le ciel pour dire c'est pourquoi il faut voir ndenge batatone Banini. Nous qui sommes spirituels, nous connaissons déjà quand il y a tâtonnement en plein midi comme ça, c'est déjà fou. Il commence par seguir aux langues. Deux semaines après, il était. Dans le sacerdoce, quand vous tâtonnez comme ça, vous êtes à côté et vous n'êtes pas approuvé par Dieu. Vous n'êtes pas approuvé par Dieu. Alors, RC Zamoko, il y a Israël de Dokamba. Les autres, je vais vous dire, j'ajoute quelque chose. Oui, les Alim, nous sommes habitués à ça. Nous avons grandi avec ça et nous vieillissons avec ça. Il y a un groupe de gens qui, à un certain moment, nous quittent pour aller former autre chose. Ils disent chez nous là, non, RC coquille vide. Mais non, je viens délivrer l'acte de décès de l'RC. Il n'y a rien là-bas. Après, ils reviennent. Ils reviennent avec des troubles, avec des actes qu'on ne peut pas. Bazoyana, Moboulou, Makambo, Ezangatina, humilié. Ko bebisa image ya Église du Réveil. Lelo ndenge obandaki ko mokili mobimba bazo finga biso pona ba video ezotambola. Video ya basali na Nzambe zadaka ko humilier baninga. Kofinga bango kokosela bango makambo ndenge tozolo bawa makambo yako nazo silisa télévision za câble alobaki archevêque d'Israël de Dokamba, c'est un homme qui a eu une très bonne éducation. Il respecte tout le monde et il n'a jamais dit, il n'a jamais menacé qui que ce soit et il n'a jamais dit le grand mensonge que nous trouvons dans cette vidéo, que Ngaïnde Moutou Nazolia, Foufou, Namaboko, na président. Nous étions dans la salle. Personne n'a entendu ça. Mais nous l'avons entendu dans la vidéo que vous avez fait une émission avec eux. Et à ce niveau-là, un archevêque qui ment, c'est très dangereux pour l'Église. Merci CG, merci CG. Alors, Birkam, Yunim Touzalaka vraiment na évêque de Dokamba chaque jour, il y a bien malam, hein? Intimidation, il y a orgueil, il y a un coloté, Akokimisa, évêque Mukuna Kinshasa, Akokanisa Kankienza, où est le respect na bakolo? Je pense Nameka ko recadrer tant otunanga question o ya respect. Ce qui a un respect na bango tende boki pe Lisola Béatrice te. Parce que Lisola Béatrice yende mtabenga bango nyonso baya pona to solo la to luka compromis. Et na kati ya Béatrice na masolo ndenge betamaki eza na place moko oyo archevêque Kakienza a reproché qui évêque général Dodo Kamba et pour notre côté de ça que avant l'éducation malam directement le baki ce qui est l'eau qu'on a na sala qui est sala qui au passe limbisanga muto azalaka na orgueil à kosenga bolimbisité. Deuxième chose, ndenge vice-président Mapasa Salobi ao président de la République, cour constitutionnelle azo pesaye mandat ya ki président muto azo pesaye azali procureur général na cour constitutionnelle tango investir ye na minute wana président tango akomi président de la République
président de la Cour constitutionnelle, sa président de la République, le Kolanga Mutuna Tchakio, Mukoloana na Maloba, président, c'est que il faut yo auto sakanga. Azamoko président de la République, Azamo Ponami. a commis Mokonzinaye. C'est ce qui se passe même dans nos institutions. N'engé déjà bisognos tout bas membres effectifs. Eux, les lots, à plus de 180 éparpillés dans les 26 provinces. Il y a Congo, dans l'Assemblée générale, Toponaka, Mokonzi Moko Oyo, yenda ko gérer bisognos. N'engé Bachaki Mafuta, dans l'Assemblée générale, et pas y archevêque Dodo Kamba ou Azokamba Bisolelo. Donc, et ça question est impolitesse. Et ça question que tant on a commis Mokonzi, na kumema yoza mototangi, na kumema makanisi oni na lingi, totambola nango ensemble. Donc, yango ba benga ngo sos na discours programme ou nazo pesa. C'est une personne qui respecte tout le monde. Nanenge toza ao. Vice-président national Azao, Azakulu Tunaye, Monseigneur Chimumbu, Azakulu Tunaye, archevêque capital, Azakulu Tunaye, Bango Bafandia, Sokazala qui est impoli. Toi, tu as respecter Mikolote, Nde Bampako, Bafandia, Bafondateur, Nde Bazana et les lotés. Ceux qui Bazana parce que, Bayebike, Azana éducation, Malam, respectable, Rataka Mutuna et Sikanae. Donc voilà, on a une répondre pour na Oetali respect. Bato union surtout, ba solo linae, ba fandinae, même ba chef ba confession religieuse, mususu. Autant soupe to ko tanga ba kombo ba mikolo ko ba Cheikh Abdallah. Ba fandina bango na kati ya confession religieuse. Ato saka bango. Merci Dirka. Merci Dirka. Alors, il me reste 10 minutes. Télévision c'est le temps. Okay. Alors, archevêque capital, on voit ça. Oui, on a 2 minutes après, on n'a pas Bishop Ben. Si ma clôturer un message, à l'obi, il y a respect. Voilà. Et après, si à l'obi, même Bishop, tu dois plus âgé. À respecter Arabi. À respecter. Ce qu'il faut te respecter parce qu'il y a une maison comme l'église à réveil. Même ta, n'importe qui, il faut respecter au hasard la tête. Et ça, le leadership, le surtout se soumettre dans Nzambi et nous le bani. Na ba autorité au bazali établi le quoi pour le moment église a réveillé yende mtazo kama. Alors et là monsieur nina yeba koloba tozolo balikamba Béatrice. Alors au moment où tozala ikuna problème moga se posa au tolinga iko sil sa réunion na malamu. On nazo répété. Au balobaki non tu yaki pour un problème il y a ba grief mon ba lancer pas ya archevêque Dodo Kamba a répondu à le dit mais ba crier fois na ngana joie yango boité ba lancer on a ba réseaux sociaux et entamer personnalité na ngai donc to ko traiter ngwate même ba statut to ko traiter na biso to là qui d'accord pour donner traiter après 48 heures mais le fait que y a le baïga que likamwana a limité à répondre à ça na droit parce que ce qui problème est allé dans l'interne tout ça na organe les autorités ils a conseil du sage tous allez qui ont tout benga bandeko bakuma ba crier fona ba na conseil du sage mais bayate copie pour information qui n'est même dans le ministère de la justice et malgré wana évêque archevêque Dodo Kamba aligné quand même asolana bandeko pour yo ka bango mamnini balingi koloba to kinna na Béatrice yango to lobaka mais tala que et kinda yikuna déjà ba préparer le mot que ba ko sala boya on na lobaki ceux qui to na bolingo ceux qui problème les ali moto moko za parfait azate ceux qui yesuté ou za moto église to ko solo là mais pourquoi batu ba ko mema ndenge wana tipo babilo ko nyoso to lika na église à réveil na précieux exemple avant archevêque Dodo Kamba akoma général Soni azalaki ngala azala na côté à général Soni moto signa au assemblée générale et salama na ministère de la justice et zangai to ken assemblée générale na kende na ngoti na suka pour na soutenir général Soni Kafuta. Mais l'Assemblée générale est décidée, le dit que Azali sous-souté, Azala quitté. De la même manière, pour na Oezali Dodo Kamba, yam tazo Kamba, bakamat balo ba constitué. Mais yem moka Azala qui sikanate na biso ba fondateur to Azala quitté. Bon to ndi melo kwa nande. Alors, ce qui va destituer au bishop Ben.
par dignité il y a évêque Dodo Kamba na lolendo azala nango akono kaka ke bon ça va na tiki na ngape kakati. Je pense que c'est une question de dignité et de procédure. Dignité na ebolongo linga na ndenge nini. Est-ce que la procédure est respectée? Parce que Baïbisio a un décoché que ça ne peut se faire que dans le cadre d'une assemblée générale. Donc, et l'assemblée générale est les coups d'État, je ne sais pas appeler ça comme ça, parce que l'assemblée générale est constituée de membres effectifs. Et chaque membre effectif a en possession d'une licence. Au rôle de la membre effectif, nous avons voté une élection. Pour quand on a bureau de vote, voter faux anonymes. La carte d'électeur, c'est autant de c'est la licence. Est-ce que je peux avoir une licence ici? Des membres effectifs. Autour de la banque malam. Si on a un membre effectif, on dit que c'est pas l'action Mukandawan. Yangwan. Licence Yangwan. Est-ce que bateau va salaire Makambouana? Bah, licence, oui. Si on a fait la carte d'électeur, personne n'a pas de vote dans voter. Voilà. C'est parce que la procédure n'a pas été respectée. Voilà pourquoi, et dans la TGI Kalam, tribunal de grande instance de Kinshasa Kalam, va condamner Bango, Mikande Zaniwala. Tu repères ça au Tangango, dans le tribunal de grande instance. Et dans le conseil d'État, va suspendre Magamra Bangonios. C'est parce que la procédure n'a pas été respectée et ces gens qui ont fait ces choses n'avaient pas qualité. Donc, le leçon balobi que dans la République démocratique du Congo, ceux qui vont consulter RSC, vont consulter évêque Dodo Kamba. Vont consulter la licence d'exploitation. Merci. La télévision, c'est l'État séché. Na otuna bino mutuna suka mais ça n'a rien à voir avec autre solo li. Boza basali ya nzambe moko moko ko soit une minute pour te conclure. Lelo o la RDC toza agressé. Et pas il y a ba terroriste à M23 appuyé par le Rwanda. Na ina zo message il y a RDC officiel. Une minute na bandina vice-président national. La personne a 30 secondes, nous allons toilettage, on est dans le canal presse. Merci. Toilettage à Mouké, une minute, on peut ce message, tous les bannières sont pour clôturer. Merci beaucoup, Ndeko Zouna Balandignon sur l'émission Sembo Sembo. Il faut que na Moutuna Bino Nyon Soboye. Que Moutou Azaliko Kamba, église du réveil du Congo, Azaka Kamoko, c'est l'évêque général Dodo Kamba Balenganaï. Pourquoi dans le Bongo? Parce qu'il est l'unique oyo arrêté naé en cours. Parce que Bandeko a arrêté le ministère Bango Conseil d'État à suspendre Kiango. Bino moko buza batambe ko que so ba suspendre loko et cause à la mouvement. Deuxième chose, kuna na TGI bayebaki na ko condamner acte oyo na lobaki ba nomaka président avec général de l'église à réveillé alikaka na élection. Acte ngo basala ki wana TGI et konana ki bango. Bref, soko lelo balingi ba consulter na église à réveil du Congo interlocuteur azaka moko ndenge zalaka c'est l'évêque de Dokamba balengana. Donc nandenge tozana fièvre ya formation à gouvernement. Oui. Ça va consulter RSC, va consulter binoraka. Ba consulter avec nani interlocuteur na biso ya valable ya l'état congolais à interface l'évêque de Dokamba balengana. Ça va, message tozali ko lobak RDC mo cannabis ezali victime na complot moko international. Pour la bonne mengo nzambe a pesa biso. Mais nene bisana makongole boy. Nzambe azazo bate pour pesa biso richesse nyonso tozali na yango. Il est question que biso bayi congolais to prendre conscience que nzambe ayeba na ko pesa biso bomengo pe tozala capable ya ko défendre bomengo nzamba pesa biso pe souveraineté na biso kino na suka. Courage na bato bandeko na biso FRDC bipai bazali na bandeko bazarendo toza de ker na bango bango na mandoki biso na mabolongo toyebike na makambona Nzambe akolongisa biso. Merci. CG match na biso contre Côte d'Ivoire balaxi même pas ba animateur na biso na Canal Plus parce que balataki basaki na ba message o bazo dénoncer agresseur toza na ngo pour na nini bazo sala biso bo vice-président Outi Kolobango. Un complot international. Et bandit depuis longtemps. Pour la ligne, motema likunya pour na bomengo onzamba pesubiso.
bazali kobundisa biso au lieu baya to négocier ni pour na bomengo biloko ya to négocier to sala gagnant te kobotola koboma c'est ça le problème pona yango biso lokola basali na nzambe tozali ko benga ba congolais nyonso ko conscientiser bango mutu nyonso a condamné likambo oyo na comportement na ye elobeli na ye na ba prière na ye chacun dans son secteur tozala lokola mutu moko tolonga bitumba oyo to vivre au Nzamba apesi biso lokola bomengo sur cette terre. Merci CG. Des messages. Bishop Ben, 1 minute. Oui, merci de Gojoul. Nakoloba boye ke biso tozali bana mboka oyo. Oyo salama na est ya république ezako concerner biso nyonso. Tozako compatir na bandeko na biso. Le message ezali que comme a dit le vice-président, conscience ya ba congolais nyonso et sala. Tola mukato tele melango par toutes les actions possibles. O ba ibu ko sambela, ba sambela. O ba ko sala ko koma mikanda, o ba ko sala ba marche, o ba ko bunda. To tele mabiso nyonso parce que Moïse azaki le kola ngomba, azo sambela mais Josué azaki na front. Donc tozo senga nzamba pesa makasa ba FARDC na ba wazalendo bazakuna. Mais bi ke nzamba ko pesa biso elonga parce que mboka oyo ndoko Jules to pesa ngo pa nzambe. Bakobotra biso mboka oyo ata centimètre moko te to ko bunda pona yango. Merci. Birkab Élysée Membo. Nazo me rappeler na 98 Banguna bamekaki bazwa Goma, alors il y avait un soulèvement tous azimuts ba étudiants batu nyonso tout au télémaki. Na hymne national baobi dressons nos fronts longtemps courbés et comme tango oyo chaque Congolais a sa conscience tout élément tout défendre mboka na biso prière nzamba sa yoki mais comme inde tango oyo tout Congolais a tellement pour défendre mboka à tout prix et nous sommes de cœur avec nos frères qui sont à l'est du pays et je vais demander à ceux qui nous gouvernent surtout au gouvernement. Makambo biso bana mboka to telemi bango pe na côté na bango vérité o bayebi ndenge mokonzi alobaki azana besoin osala na bateau ba osala na sembo même na armée il faut enlever ba oyo nyonso tout baza ba binemi ya mboka na biso emboka ekende liboso. Merci. Chef capital. Merci. Oyebi biso to église. Tozote ya sango malamu. Soki nezati na est sango malamu ezote ya mate problème tozana ngo pa nani ipa nzambe itikana biso ke nzamba na nzamba justice azomona ba injustice bazo sala pe tozobelela ye akosala justice biboli na biso to bondela na bakonza mboka po to mener une vie paisible tote ya sango malamu bao bayebi yesu te bapikisama moto moko oyo koentravant ote toyebi eza diable aza ennemi vaincu et biso tobondela po na mokonzi na mboka na bao nyonso bazali élevé en dignité nzambe justice akosala pe baautorité bayebaki lokola l'église ya réveil du Congo nde toza bato oyo tondimi ke nzambe aza nzambe ya justice tozotika epai na ye pe ayebi eloko nini akosala po likambo wana yeba kosila parce que injustice ekoki kocontinue te nzambe oyo aza nzambe ya justice asalaka toujours amonaka nyonso ezoleka ye boye te mpe akojustifie biso mpe tondimi ke azosala yango mpe président mboka andima ki tozobondela mpe baresultat yango ezali donc tozala calme armé na biso baza na soutien surtout ya église mpo kimi ezala parce que oyo akoti na côté ya diable ayebaki biso na yesu toza na ye diable aza ennemi vaincu defi ya kotika na sa makolo mpe tokoyeba kolonga oyo nyonso to bazosala bainjustice wana. Archevêque capital, merci. Merci. Birkab Élysée Membo, merci. Merci Ndeko Jules. CG Moïse Chiboumou, merci. Merci. Voilà, vice-président national Mabassa, merci. Merci Ndeko Jules. Bishop Ben, merci. Merci Ndeko Jules. Bilomoro Bolandi, RSC est une et indivisible et dirigée par l'évêque Dodo Kamba. Ceux qui Moulamata a besoin de collaborer dans RSC, adresse les AC Moko, Bakoben Nakaka, évêque Dodo Kamba, pour collaborer dans le gouvernement Boyoki,
bino nyonso tu awa Dodo Kamba buki mibeko te azali alandaki mibeko et atikali kaka pe azali président ya RSC boyoki ndenge balobi ezanga te na bandeli boyoki ndenge balobi ezanga te eza RSC ni mwene mchalobi. Amis téléspectateurs, tous les plaisirs ezali pour nanga ya kutana bino bolandi émission bino mo tirer ba conclusion mais tous ala na elikia pe tous na bolingo pe to kumisi pe tous na cœur na motema na baninga na biso bandeko na biso ya est to bige musala farde sa na est to benga na munguna po munguna okozwa ta partie moko eteli moko moke mboka na biso te oza mboka na biso République démocratique du Congo soko za na besoin bomengo kende pe na mboka na yo bomengo na biso tikela yango po na biso gouvernement kene liboso toza na besoin mboka na biso za la moko FARDC lokumu bobunda pona ko récupérer biso mboka na biso botika la malamu tukutani mbalasi.